Ria. Hey, vraiment, écoutez-moi. Yeah. C'était na yo komi kose pelisa Kocha mobimba Angora braza pe Congo Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Aye Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot kitoko na kotala vraiment Aye Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. EHP Media EHP Media Voilà, fidèle internaute, vraiment réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine qu'une XA à travers notre surtout EHP Media de Monsieur Edo Amani. Parce que moi, quand je parle de EHP Media, je vois directement le patron, le propriétaire de cette entreprise, Monsieur Edo Amani Ramani Kota. Pourquoi pas penser à Maman Geneviève Amani, Maman Sociale, Maman Possible. Internaute, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez vraiment à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes, ton feu, et à la présentation de ce grand magazine. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Marche avec Mehdi. Autrement dit, 10 à match, j'étais, je suis et je resterai toujours 10 à match. La grande marque, la racine pivotante, Marche avec Mehdi. Pourquoi pas penser à la prise de vie, Gloire Nguindou, les caméramans le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi, Marche avec Mbedi, 10 à match. Vraiment, fidèle internaute, tout ça, la binomoussala, tout ça, cette fois-ci, tout ça, cabinoté, tout ça, on a vraiment, pour tout ça, moussala, ou esengi, tout ça. Yango, les lots, tamboli, tout, le vraiment, moi, la mobile, ici pas, à salirage, à sali, vraiment, tamoro, succès, mais tu comprends, on te sait l'effort, tout le cas, tout solo là, tu sais le pourquoi, ici pas, il y a maison mère, maison mère, bon, pas. Ouais, Pepe Lendo, je sais pas, on a respect, on a internaute, nous sommes partout dans le monde, mais juste avant tout, moi et moi, gentil faire bango, ça, bon, ma casse, bien ma casse. Oui, en tout cas, internaute, nous sommes partout dans le monde, on a salué bango, bisika bazali, donc, grâce à bango, on a bisous tous là. Donc, on a plus bango tébélé, nalinga bango ya trop izipa yeyo oyo mikola nga sala surprise na batutu voilà. Oui, alingi asala surprise na batutu. Est-ce que tu connais vraiment, est-ce que tu connais vrai nom pené à izipa pour izipa te bien au institut tu connais na identité na yo vraiment ezalani. Bon, identité na d'abord prénom na Cédric papa bien nga CI Bazali et puis nom na Levo voilà. Izipa ya comment izipa. Izipa c'est parce qu'il na tangi na Izipa na silisi na Izipa et na bandi pe robeta musique na kati ya Izipa après wana na ekolongwa na okene maison mère na ekolongwa te en fait na aussi ça bêtise na nga après na ke maison mère le roi de la forêt tanga talinga habité il faut tika kana identité wana ndati kanga na kombo na Izipa. Est-ce que tout la maison mère en maison mère parce que tout la vérité ouais qui na caché mo ya héritier Watanabe na thème héritier Watanabe est-ce que yo banego zela que héritier akende sima pour yo sa carrière musicale na maison mère ou bien ba découvrir que yo que vous na moi timbre mo héritier yango ba yaki na yo comment les amis mais un peu expliquer biso. Bon en fait ngana yaki ko sa tester ba mission tout ba sala tester mais sauf que ngana nazara mur d'interprétation ba vrai artiste faut ba ko interpréter donc so oza guitariste so ko interprétera bien wana c'est bon pour yo moko ko créer lo na yo moko et vous en avez pas cité au créant yo moko ta lo na yo moko o ka pas cité
mais so zo interpréter mutu eloko mutu atiki so te lo mutu mususu ayembaki ça dipose voix na e esenga na ba exercice ebele ba artiste ebele ba kokangoti to lo ba na vrai dire ba kokangoti mais nga siku na za eza don moko bwinza mapesanga donc ça dit na za na voix moko universelle donc code vocal est universel donc ko yemba nzembo ya mutu boye o kanti payer na we bango lokola yete lokola voix na yete mais na kozwa quand même nuance na ye na timbre. Est-ce que ko interpréter no bane ko interpréter héritier na mongo héritier ils ont ndenge oyembaka ou bien ils ont nango kaka nde héritier salaki ya zate il tellement za place wana yango bane ko sa interprétation na ou bien ils ont ndenge oyemba voix na ndé za bongo bon ils ont ndé na yemba te ils ont ndé na yemba te on a utolo bat donc on so ba ngana interpréter presque ba voix belé oya ba première voix on a yembaka on interpréter ba voix belé mais ils ont ndé na yemba te nga so ngoyo kinga en fait nga nasangisa vient absolu Carlito papa wimba kati nanga et na ba artiste oyo bazana moi si na bango so vient absolu faire chair de poule na fali pour ba pe kati nanga donc yango ni mutesala hizipa na ebike mamo loba o isa mama image non singa avec ceci sur nous c'est la bisongo mais avant to kindiona na meganon to kinon mais au juste ici pas babi bokena ya Angola na kata maison mère boyena ya Angola tant que na maison mère bokia Angola balobi muto azonga ki bien parmi ba mission bazonga ki bien ta boyena ya Angola ezaki yo botu bokena Brazzaville bobeti ndule na Brazzaville parmi ba mission bazaki succès na concert wana yozaki na kati na tamoke shibitima brou ici pas na maison mère da shooter oji ces années. Bon, ils ont encore planification, hein? Planning neto benga biso. En termes de biso ba yankezara planning neto lo bara donc la planification nga ndo boulé déjà ma nanga il faut na sala. Donc maison mais il y a passage nanga. Il y a passage et lo moi ma bête lo ngolinga o non so ko banga mutu te to soit ko baso sala nga ma bende bato mso ezala gati. Et lo moi ma bête mais nga moka ni nanda planifier. Donc ba projet nanga nazaki nango nanda ko zela eko après. Et kozana wenye musique à maison mère pe et bana ko faire participer na projet nanga donc c'est à dire projet na nango na sisintik na participer na ba concours musical ou ba yo Airtel Trace Music Star ba bloquer belé na leki wana fona ki et pemé na grand moro boye a pesanga pe sous coaching pour ne ba ndenga okumbela masolo projet na ngezo moi équilibre quoi et tant na kepe pemé na grand natal na kuto ba grand natal pe na ki na oki pemé na ya nani Nathalie mnate fona mona kale wa la foi pour yende mtafula natala ati na kipi wana na iko lipe maele o ifaki na ekola mais tout ba vérité na ko ekola na temps nini na combien d'albums na temps nini parce qu'ils attendent que est-ce que tout ba ma vérité exacte que no ko ki charge wana te yango sengi okende ou bien nini tout ça moi vérité na temps nini peut-être o ekola parce que ti lelo ils en o baza wana bazo continuer kaka. Est-ce qu'ils disent pas ils étaient par rapport charge on a kilo on a à coquille en côté yango a cédé ou comment? Non même pas au moni ne biso to ba charge au moni ngana ko bando yemba tisiko tilo na tongo na yemba ka ngalo mona ngawa mais sauf que mutu a raisonné bien je ne pense pas que ceux qui ba yokingama na oluba je ne pense pas que bateau bazo réfléchir très bien bako mona ngama be. Donc, ça veut dire qu'un artiste, il faut ça et l'on a eu. Vous comprenez? Il faut ça et l'on a eu. Et l'on a eu, c'est très important. Osali, solo vocal na bo tsobima. Tout la vérité. Par rapport à vocal oyo yaki, obane ko yemba, oyaki ayote. Osali li yango succès makasi par rapport ya oyo moko yimbi la kata maison mère. Tout ba clair. Donc, vocal oyo bane ko interpréter ya héritier. Osali li yango succès makasi. Par rapport, il y a un vocal au yumuko sali na kati ya maison mère. Bon, c'est-à-dire, le vocal au ngana sali ozolo bawana, so tali album ango mobimba. Eza qui commercialisé na bandenge te o biso to teka ba plan awa. Vous comprenez? C'est-à-dire album wana sans poto, eza album moko tokolo ba eza quoi ba world music. Et teka mana ngo kaka na ba réseaux sociaux et CDP ezala na ngo mais yobika de la forêt azala pe na ba ndenge ne akumbela makambo. Omoni ngani na bwe so et na chanson na ingeta unga comprendre nga donc so binanga na chanson na ingeta omoni album ya succès neti flash ingeta ba masebele wanga no na ete ba masebele ba se retrouver na kati ba masa ba se retrouver na kati bazali
pour bamoni ki babeti ba chant lelo pe baza atama ça n'a besoin de R Kelly il pas ya ka interpréter pe vient na faire chair de poule na ça wenye musique mais a so ki chance na imba moyo zo nzimba mobimba donc ça dit na couleur na ya ki R Kelly et puis na album nini Flèche Ingeta on se comprend ce que le bic vocal nanga esala succès ya 100 poteaux par rapport ya o ba ndeko interpréter héritier ça na suko ba vocal ba massa mso to imba na ba on a 100 poteaux et ça là succès c'est un album on est célèbre non succès ça qui album moko boye les brois de la forêt qui paga on penate parce que ça qui album pe ya kala ba bandango ba to kala donc il fallait ka bimisa ngo ka po assez dégagé dans le bloc on ba banda bi ki album on a 100 poteaux ba banda album on est ba héritier watanabe ba faire chair des poules album on a si je me trompe pas et ça kala biso kuta on a studio to himbika bloc asika na bimisi pe plan nga yango no mona plan wana et ça là on peut succès donc exactement vocal nanga ni ça succès mais sauf que nzembu pe et ça là succès peut-être et ça là qui peut même moi pas si peut-être tout ba et là on a les bossou tant oui na kacha mouvement peut-être yango pe ça là qui non ba tout pe oui boko ça et là on a ça succès ba mso pe simbete mais même ya yo pe ko accrocher habité tant oui ça les loko première œuvre moi na les bosso yo bouti et ça les bongo et ça là yoni et ça là nga pas si parce que ngana na mona net na ki na chance sous na ki na tant chance te na wingi en vrai dire parce que naki na tenté oyo de la forêt azo penser sous au fou là ba musicien grave nanga na ko fou là peut-être tam sous mabe ya mutu moko fuliote ko fou là ngana interprétation ezala bien c'est bien ko fou là ngana interprétation moi de la forêt aza mutu mo so lobi kaka likambo moko pona artiste OK musika OK loin do ya za bongo do so lobi kaka yo no za yo zo koma musika o koma musika nenga komisa ba tutu o to yoka lelo yi muta komisa ba bongo on se comprend mais sauf que ngana tana ngana ye déjà makanisi ya droit de la forêt tenga mai de à côté mususu na ba ramener mususu mamne moko ba ramener o etali ma ramener moko ba vie privée ya ba plan na yo azo bimisa lelo ngana ye wenge muzika maison mais après Flèche Ingeta webi na kuti ba nzemu na biso ba grevi futila na interpréter oyo héritier watanabe atikaki na interpréter yango très bien ba tout bazaki d'accord na interpréter ba bloko nyoso ya kala mais ngamo pe na ina associé ça elo mo boye yanga on comprend ki tamsuna ko ko zape chance na orchestre na sa pelo nanga o bona banzela tant tambolaka ba remarque ça trop lelo c'est bien bon ba ko kumisa na ba onga ki nazo yimba ba plan ya mutu mais on mona teke mutu ande nazo matsaika mais là salut danger na bloko abatu o damela salut danger na bloko abatu o bibo songa na car prangula masolo otoyoka mama ngaka après Angola te ngazo kana na Angola te ngazo kana na Angola te ngam tapesa ngaka za PDG Martin Kanda mutapesa na mutuka ngazo kana na makamba Angola te nazo kana na Angola te o tuna tutu ba website ngazo kana Angola te ngata na uta Angola na ye tuti Luanda to ye na zaina ngaka pieto na hi pieto après wana nde na yo zwaka. Est-ce que tant on PDG Martin, est-ce que à Rosa pour tout le monde à plus proche oui hein il y a maison mère il y a Ranson est-ce que tant on ça soit pas na aider na moyen maison mère est-ce que Azad d'accord mayo bon Azad papa Rosa d'accord na on te moni sauf que nga wenge musique maison mère na isipa eza famille ekutika lo carbonate etika lo carbonate nga na lungwete po nazo PDG Martin Kanda azala yanga tika maison mère non ngana osandi makambo nga uzomona onteza très tôt yo moko est-ce que ça n'est pas peut-être charge autolbara autolo dit quoi ngana ozo expliquer tout à l'heure ozo expliquer ka sikoti que non na besoin na sa pe loko yanga OK ko sa pe on la maison mais ndeba so na maison mais est-ce que zo bombe la biso loko te ozana ka ozo comprendre bon 7 jours de la semaine les albums mané oyebi que ça world music oyebi ils ont musique ils ont rumba moko na kati na chanson moko ya Seben Nyo sotika les awards musique les albums ya le roi de la forêt. Yango te sana longwa donc ça dit que et sali que na sala maramanga ngamoko. Ba misupe bazana kati wala bakutaki bazaki oyo kute bango mais bazaka na kati. Bango il faut tout na bango bana bani ba œuvre nini bazana na maison mais bana ba œuvre na bango bana ba chanson na bango mobimba. Vous appréciez? Yo mona été batu mususu ba yele lomba moko azimbo. Yo mona été est-ce que ba mise toto ba notanga ba kombo mise ni na Flèche Ingeta omona ki ba ya o bazaki déjà bazaki c'était ba mise mususu ba e Flèche Ingeta ba zo chanaï mais sauf que ba projet na ngana zaki nango
esenga ipete na vanda kina interpréter ka monto kolemba charge te non charge les kilos maison mère il y a kilo na mambebele bon ngana aussi prendre bateau te na aussi plutôt na aussi prendre bateau ka ozumona bato ba sentir ndenga na oyimba mambo oyo esila na mambo oloba mambo ba charge wana eza voix mon niveau to yimba ngo neti nga mambo oyimba ezelo moti compliqué nga na yebso vérité c'est le kutani héritier boy depuis na kendaka maison mère tu on est au sala succès na vocal na ye nakutana na ite nakutana ni avant na kota maison mère na izipa baira concert mon na izipa to beta to imba ne kuna micro moko voilà to imba ne kuna micro ne yo te micro boye yazo imba awa ngana imba awa voilà attends-moi coup de fil tout mais en fait to kutana ndenge nini yaza peut-être un sou amona que non il est pas à guider à soutenir à une question na te attends moni moi aboni confrère moko boye azo interpréter ba biloko na ye tout peut-être pe gros ça que beaucoup dans la place moi attends moi félicitations ou bien nègre mo boye ce qui arrive ti to kutana te lelo otoloba il pas sur ozo boulé nini na biso que na boulé projet na banda ko boulé projet mais projet déjà commis presque na suka et déjà le projet tant que projet album ou bien nini ou bien nini tout ça la 5 titres à aux en a 3 rumba générique moko na afrobeat moko donc 5 titres générique 3 rumba na afrobeat moko si malama mo yango hasi malanga pardon maman ne se sent yo otangi de easy pas nini nanga ebita exceptionnel yo mom to ko yo na bit easy pas même moral musique les ansimananga parle lingulo bani place wa parle lingulo ba easy pas ozolo ba ya yo moko ya komo yo moko identité ou bien easy pas ozolo bani kasi mengat esprit yo za kati nanga ya wona simananga mambo ko kango est-ce que les musique go ezala fétiche tout le ba fait des fétiches tout le ba la musique fétiche ezala oui bien ngo domaine yo so go ezala kati na musique pe go tozolo la musique mais bien na musique si keza kisi ouais na ibi oui bien ngo na ndule succès za kisi selon yo uzapte selon ngate na yamba 12 bal mambo panza mambo tozonga suku na 12 bal lobela mambo ba succès oyo ba musique yo ki a confirmer la biso avec musicien vie les boson na ba saiko aleka ba mpira aleka aloba musique a Congo za musique succès za passer za kisi si oyo zoluka wana oza capable mambo et roissima on parce que la maison mère charge wana déjà et betio momo tout le ba vérité ne pe ba massa ba zolobi ba massa ni ba lo bandengwa mo cédé na bibo est-ce que yo linganoka oyimba no loka mutu un artiste c'est bon so la kufina ngale lo bana ngaba oliani evre papa na bango wapi yango na bito za la pe batut to za la batu er moto vandi pena boy to za la batu un artiste oyimba na moni woni ça la plaisir ba moni easy pas emaning a emanzembu boy ça la plaisir c'est pas ça qui est vocaliste c'est pas ça qui est bon mais ça pas ça qui est ba pesio ya yo moko yo ça la yo na zo bisa yo ki na uto yo moko za d'accord na mam yo moko za conscient plutôt na mam na oloba que sans poto ezaki album moko boye de la forêt tsango kati yo tangi la nze musu za ata sans poto oyo yebi bon siko mais flashing ke to binze mbote flashing ke da oyeba na yo binze mo ki buisa pipate Tonzembo ya 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine, les autres mabou. Ozomona ma. Pourquoi pas yo bunda ina mo promotion ba vocal na yo quand même yeba. Na bibo yo lobi musique za na gwati. Bo kombo lwasuma ba promotion ndeni. Pour des temps to za na yebi ki na kata maison mais yo maison mais succès. Bon, bizangi gwandeni. Gwezara la maison mais gwezara. Si on dit mais c'est ma téléphone. La musique est là on visibilité la promotion et na gwa pe fezala six ça pas si six au monde ici pas sur lelo oyo o meke loko sale loko oza oyi banate site na mino oza oyi banate et na succès bosco bona gwanini bochara pour ba yebang sur tout le ballon vérité sur aucun il faut éviter ma mona mon mundele travaillaka
Mundela tout le monde a Messi ba aussi la té, ba Cristiano ba aussi la té, ba aura ba ballon d'or. Mais biso esprit wana mabe kota biso to lingo négliger travail ko kota na ba mamba buzo ba wana. Soki toko lo baso na mina landa yo bien. Ici pas donc soki alobi alongwe aboyi na ye ko interpréter kaka batu. Iye alingi asala oye ye, c'est ça. Ngana za artiste et musicien. Elo moi mabe komelinga te na wengi musika maison mais na ki bien. Ma mno so bien et puis nazo yemba kaka nengi na bande ko yemba. Dona na ko yemba ka danger ko saka na ti dona nazo pupula lwa na film. Vous comprenez? Mais sauf que na ba projet nanga il faut na ça la projet na banda ko construire un banda et ça fait déjà je crois 6 ans passé. Projet nanga o ya même na groupe batu il na ba projet na yo o lwa ndoye bana sima déjà na ba projet mais baloba ngo ti so ngoye bana faut kende pembe na moto ay bana c'est normal biso ma ne ko kendeli ngana kendeli akina okesa batu ngana za la vérité oh bo ba kenda na okesa bani amate OK donc OK na boule yo ça travail to biga ni na oye pa vieux yo na yeba na sima sa album nanga si yango na bino lobi tamu kuse mo te ba bengo court joie. Bon, problème les athées, mais sauf qu'ils ont abattu muso bien par révélation. Abima kutu yemoko yo mon avis kama pa iman album anan. Ayi azaki mission anan. Ah, voilà. Merci beaucoup vraiment. Tu commis vraiment ko chiter, na hebité te commis ko chiter. Na hebité est-ce que tu y gozo apé ngalingi ici pas moi batu ba lo ba ke comment na ya musicien chanteur ay mbaté za moi passi. Na hebité même biso na mo lo mo o ba nego interpréter. Après c'est libiso lo voix na yo tout ça mo différence voix wana o zaki na ngoye wande ko interpréter héritier na voix o ya yo moko plus nous c'est pour le bigo betara faire et ça la peu bien quand même na yo kata ya chete ko ça la bien ah bon na pesi na batu msusu ba mbote ba watu ba la ngana na Paris batu tout o balinganga eso ba mbote belé otolo banini oui si biso que non tant tout na classe aussi so clair que non on voit na yo voit o imba wana héritier on de imba ngana voit na yote et on a ce qu'on a là c'est quoi moi rappelle wana isa la biso bien ya qui héritier et en plus au sali biso voit na yo o yo imba rasio mais sauf que nga minute on a son temps o imba ba plan ba tout na si batuga lobby na tournage à clip ya médecin d'Iker nzembo to lancer na ndenga mabete parce qu'il na continuer ko sala ba moitié et loko et sali ki na sala ba mamnanga eza ba kozwana singa o rappeler moi bato moi rappelle kaka mais na habité quoi hein moi rappelle kaka ça la te moi ils appellent déjà donc yobo yango ils étaient parce que na un jour soit de pêcher au micro boyer tout le but oh elle était biso carrière na yo ngele ka ils a déjà les dans la carrière na yo et aussi la te donc ngenge déjà au sala yango et tikali libela na carrière na yo na histoire musique no tire da libela ouais merci beaucoup Guy Malela eleki mikolo ebele mawe boinango ko libéré esprit nanga elobi nanga ye epayo utakesala kine destin Sami Miguela yeye donc wana laki mablo ya kala kizipa sa différence c'est côté baso yezabna voix wana bien tout à ce qu'il ici pas ngai didi mizula mabalu kelanga makambo yo bolingwelo kwa pema bolingo sukate bolingo nzoka mopepe simbi motema ba souffrance na ba déception présence à chérie ne vitamine on a blou bazo lobby oui na harmonie c'est qui c'est na kadia ah bon tamsungan eto so anya c'est sikamo. Merci vraiment. Na habité lini oyo public na yo balingaka yo bakoko retenir la passage na yo et pendant na émission absolue. Ouais, donc d'abord on appelle si ba tout balingaka mbote belé na Paris donc on appelle si ba Didi Mizula ba Zidane Kosi ba Amédée Mackenzie Poutine ba nani ba Dadi Mavungule ba ta maison mère terre donc kana ba ta poso longwe kuna tika pe batakuna sala batu na ndo borashi yango na bati ngizara bon no ba Amédée Mackenzie Poutine wana neti wana batu ngati bo bato nani azo ba mbote belé na lingi pe ba sele matomene ba chukelo mboto bokulaka comment yo wana ya mbo aza mtona chukelo mboto mtu nangati la maison mettons no meba fils kinkela donc
Bambote na bino maman Jeannette Bonjali donc bozelaka médecin du cœur lobby déjà dans un tournage à clip lobby ton tournage to silisi yango et puis je crois dimanche to lundi ba on déjà na ba télé. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois je crois. 2 mois merci beaucoup Elaxi déjà que non ba musicien vraiment ba musicien tiba ina na bokesa ba barada na maramna bango déjà on travaille trop na rassoir na dans studio na rassoir le son senti code vocal on senti que voix moi genre donc ça appelle des orchestres t'es orchestre non t'es des orchestres déjà ça orchestre non orchestre tinga c'est groupe d'accompagnement t'es en fait ça un album bazali ba massa to betana ba mon plan mais accompagnement bazali un groupe d'accompagnement bon orchestre neza moni orchestre ezalaka mamo dikapa luka check mamo luka la musique au Congo orchestre mambo orchestre on a tout le orchestre to comprendre on était on comprend so moni banderole moko baté misi na nzela au mona Weranson en concert avec son groupe Wenge Musique à Maison Mère on se comprend so moni fait rigola et son groupe au moni fali pour pas et son groupe parce que pour ni balobate na orchestre na ye au moni que tozonga ga wana donc c'est changé déjà et on dans le but j'ai changé té ezalaka so bongo mais ezalaka bongo té ezalaka bongo donc ceux qui me bakomaka moni orchestre ezalaka wengi l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère à concert ezalaka bongo na kala Wenge Musique 4x4 BCBG tout est wani bara orchestre pour mona ba kombo na bango so ba tsa to kombo ya Nijibe ni we ba tsa kombo Wenge Musique lingiti te ngasko ça là de ba t-shirt déjà nga izipa nga za te ke o makambo ba nini bimasiko nde simba soke simbite peut-être mokile otuna yo po bato bazotala ba fungolo siko miso po ba bige makasi ezalaki na ba vokala bato héritier ya yo moko déjà o bimisa yelo liboso nzadi olobi ezaki album ezaki erataki siko bato baotala yo ne logo misi to retenir nini public na yo retenir nini na passage na émission na biso le po to comme vraiment na suka ouais en tout cas public na ngabo mesana rolanda trop émission oyo ça bien donc pour retenir que médecin du cœur réseau bimato bombi non love to bimisa bon médecin du cœur donc bozela ngo réseau ya babi lo mabe et lo bien et ezangara te ko salama munango donc voilà yo moko so yo kinzemba ngo okama na pesi bambote belé na lingi bino ya trop easy pa yo lobby tournage à clip déjà semaine prochaine to lancer numéro contact ba na beso beso ouais plus 243 81 89 79 714 plus 243 81 89 79 714 c'est clôturé des dédicaces ouais na clôturé na nouté basi baleke belé trop na pesi mbote na junior qui là-bas ça zolanda nga bambote belé et puis na pesi mbote na Mijael Kangonzi Lamborghini Dior na pesi mbote na Alison Kavasala na pesi mbote na Jivenix Iba de London mobile na pesi bambote belé et puis na pesi mbote na nga bambote donc batu baleki teme belé na Chris na Mvumbi l'album peut-être un album mais c'est sous clôturé ba dédicace na album izanan. Merci beaucoup. On a besoin à dédicace à contacter numéro. Il y a ici pas et ça va bien ou bien au bengi biso na numéro na nga ça on a besoin numéro ici pas pour bima yo kana kat album na et ça va bien quand biso to biso ka ba bonne chance pour il faut bino bo sala musala o bolongwa boye bo sala ba bon pour biso musala na biso pe et continuer to sala musala bolia balana na ba komo na biso sans bino so bo sala musala te biso bino fo bo sala tant mo tant bo longwa boye et ça bo sala ba actualité o senga biso pe bo pesa biso musala to sala musala lebele et ça bien même bo me la rendre pe place bo sala parce que surtout timbel bino ti boya ba ba leader ouais dans la boule na yo pour via full là yo mo rêvé c'est déjà merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission na bi que pourquoi pas na penser na pensé vraiment na papi mbabu na kata Swed na pesho mbote papi mbabu na kata Swed na pesho mbote papi mbabu papa na Eveline mbabu yo na Swed na pesho mbote j'espère que et comme temps on a reçu yo sala action parce que nga na sala musala na papi mbabu na kata Swed papa na Eveline mbabu
garçon moko très calme, très capable, très fraîcheur, garçon on a papi mbabu yara na Suède. Salara musala na parce que nga ba panzinga sango na olinga su bitinda te kakabala la principauté malgré mythologie kakabala. Okitimo trop zotinda ngata yo linga no western to linga papa on na matete. Mais nani mythologie zotinda nga suku na te kakabala la principauté. Tigala na yo ba mela mai na tali liboso na tali mupanzi na tali liboso na tali sima mai jeka kabala la principauté ba sasa babo yo ba sambodi. Pourquoi pas penser à Léa Kabala na pesio mbote quand sérieux jeka kabala. Pourquoi pas à maman Geneviève, maman possible, maman sociale, maman ya banebele, maman ya ba Maria Fezé Amani, maman ya ba Chancy Amani, maman ya ba Léonie Amani, maman ya famille Amani, maman ya ba Gloire Ngindo, le trépied numérique, les caméramans le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi, marche avec Mbedi 10 à match, autrement dit la grande marque, la grande marque, la racine pivotante. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye, merci. Ria, vraiment, les bitego. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotalango Paris pe bakotalango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala aye Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Sita Gayare, HP Media Sita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalingaranga, HP Media. Nalingaranga HP Media, Nalingaranga HP Media,